Shalom. Mbote na bandeko nyonso bokolanda video oyo partout bozwami wana sœur Marie Grâce Sister MG na elle sous na émission to solo la Bible Bosabo avant on a bandana zo senga nano s'il vous plaît ba maman ba papa bana ba yaya baleki posuna sister na bino bosabonner massivement à Marie Grâce Taylor TV. Marie Grâce Taylor TV, abonnez-vous massivement, partagez vraiment vidéo et ça la biso bien, likez, commentez, ce que tu as les vidéos que gardons au point de mon côté, partagez, couragez de ko alanda biso et ça la biso bien, surtout pour na kolka ko aider bana biso, toi na fondation Hand of Grace, yeah. Hand of Grace Foundation. Donc, Fondation Hand of Grace, la mère de la grâce. Nous avons la fondation, on a donc la Bible lobby, James Jacques a lobby, vraie religion, Koliana ba Oyubazangi ba orphelin. On a des avires, vraie religion. Donc, nous avons la poste sur ba orphelin, abisso ba veuve. Surtout, vous s'abonner massivement à Marie Grâce Taylor TV et ça la bisso bien, partager vidéo, commenter, liker. Et ça la biso bien. La personne botte la maman nyonso, basa ma bonne deli femme de prière, woman of prayer, place partout vos amis. Donc beaucoup basse koko na prière, et loko prière exacte, et l'équipe prière exacte, prière est la clé. Et en anglais babaka prayer is a master key. Yes, prayer is a master key that open all doors. Il faut la porte nyonso tout. Donc c'est ça. Mbote ba papa aussi, mbote bande ko nyonso tout a vraiment bosé belé. So dem na tanga bole kebele ya onanga ki kaka na partager na biso raisonnement o amuke ya ngona mwana tanga bakomboza te mbaya sima to pesa bino ba mbote dans la bakombo na bino. Leo na yena émission to sur la Bible, faux raisonnement ya ba chrétien. Faux raisonnement ya ba chrétien. Ba chrétien tout ça vraiment oyebi na temps mokie na temps na van na sama kolanzambe ko étudier makambo belé sur ba chrétien vraiment bazana raisonnement moko ya bangu moko été sur na ko bandenge ni mais baza vraiment na faux raisonnement na ko bandandenge ni abotuna sister MG comment ba chrétien bazana faux raisonnement nzamba za magicien te na obanda penza nzamba za magicien te oui Nzambe azanzambe oui. Nzamba miracle, nzamba surnaturel, nzamba bikamwa oui. Mais aza magicien te. Nzamba sala eloko nyonso tu yu foza na part na yo e pas na part na ye. Oui. Na ko pesa exemple lelo Nzambe apamboli yo. Nzambe okola loloti ndoto moko okola la peut-être nzamba tindi mutu moko boye. Abinzamba opambolo na nzela mutu moko boye mutu wana koya akabeli na yo 100 000 dollars livre 100 000 wana soki ovanda na ndako oliaka yango obalola yango te raisonnement mo yete ke raisonner te ke non okota na ba faire moko investir yango esila nyonso to ozongi à zéro. Nzamba koti na mutaka belio na nzela moko bo nzamba apambolo 500 000 600 000 et quelques 600 000 et quelques na ovandi olia kaka osombelo wote osalelo wote olia anoka yango olingolinga te esila et oui esila elle ozonga sous na se comme lokola nzamba zana elo wote. Dans un exemple liboso ya femme ya moi soit veuve o mobala kufaki banyaba ya ko bazwa bana ne bakende na kokoma bakomisa ba esclave. Moi si oyo la ke oluka mosala nzambe Élysée ko luka bitala mosali na yo mobali na ngaza ki mosali na yo bande ko sali na nzambe mais tala lelo akufa tiki ba nyongo mutana sala nzambe akufa tiki ba nyongo. Nzamba lobi na ye, bon excusez pardon. Bien à 2 minutes dans rappeler na 6 à 2 minutes. Bon excusez fana yamba phone oyo vraiment. Nzamba lobi na ye
nzamba lobi na ya lobi pardon boskize téléphone embreyenga Elisa tunaki ye ozana nini o nazaka na ba vase na ndaku ya huile me huile aka mukie abikende defa ba vase wana na ya bato ba bidon wana ya bato defa ba bidon ka huile wana mukie o sopaka abwe ndeni huile mukie o sopaka abwe tondi ba vase nyoso to miracle. Mais miracle na esenga ki pe moi sona ave bazana nini na quelque chose. Aki na ula muke vase mbulka muke na ndako. Ba vase de sote tondi. Moi sona atondi si ba vase ba o defa ki baninga abine ayo bisa mosala ni mosala nzambe abikele siko koteka ngo futa ba nyongo. Avant da kite ba wile koli di kolezo te. Azai na moi muke. Moi so ave valesa ki Eli. Azaki na nini mwa farine ya mukie na una ebali bakufa nzambe lokwa lingaka sala e malamu atindi Eli kendo pambola mwasi wana ozala nini ozala wa mukie pesanga na lia na mera mama kondi mosali monseigneur soto ya suka ngoto soto lesili abi pesanga na pesa ki farine moi ça n'a pas sonzala te farine nini esila kite j'espère que moi je crois que non yemta ko be ko kabila baninga côté wana donc même au pas ou penza à côté wana pour ibande ko silate na tawana famille ne kotaki Moïse yemoko abisa bana Israël na kata Egypte amuni nzete zopela moto nzete mezo zikate apusani ou makamnino alors qu'il voit ba PC ba directif Moïse a discuté non ke kama boko pamba bi o OK maboko pamba ozala nini maboko no nana nzete bwaka nzete ko minyoka simba nguna mukila zwangu asimbe comme na mukila azwangu nzete zongi normal miracle mais Moïse asala ki par na ye akozana nzete pe akobwaka nzete alandikaka ba directif directif on banda opesa ye alandika voix nzambe sala bo bon alandika ba instruction banda opesa ye tolongwe wana Pierre ba péché butu mobimba bazumbisite na tongo bakemo kende mbisa bimana butu mutu mozo bisa mo kendo te kendo zelana na filé na ye kendo bwaka Pierre azaki na nini akina filé so azaki na filé tengaza maboko anyaka na mwa mibale mbisa ta maboko ba glisser bakimi mais azaki na filane moniama etondi mbisi nena bani par là la chrétien botika ba faux raisonnement totika ba faux raisonnement to vandika nzamba osala kotanga bali kotanga te ebele bali kotanga te kofunga mayele koluka te bovandika nzamba opambola yo nzamba osala te Bible bi chaque chose à son temps prière eza tant ya okende ko travailler ko fongo obondeli nzamba peso révélation na to ko partager sur révélation likambo sala tiaka ka nzambe na oliboso tiaka vie de prière na oliboso mais va kendo sala likambo falo sala kende ko sala likambo ko sala nzamba za magicien te na pet oni na ibala mki ndo saka bana ba je mona peta magie nanga lipe bima na pe ebima la ngote kala la peta magie nanga. Donc, imagination, on a surtout bas congolais. Imagination, on est bas congolais. Bande de biso, anglophone surtout. Bango kota bosser. Yango to baka o bazana bakisi. O mo mtoze lever o tam sa sambel te sambela nzamba solo zana kisi te. Yondo vando ze nzamba sala. Ovando kasinza maza magicien na peta magie nanga ebuta likolo ekoya te telema bunda telema bondela nzamba pesa auto nozana nini soka pesi yo vision zonge pa na ye apesa provision akopesa o vision ya business moko boningo sala mais yo zana mbongo akokate Seigneur business o pesinga vision o pesinga révélation au pesinga na sa business au papa naza mbongo te ozongi provision zarape ye aweba pambola yo na nzela moto tam soute ba benga ko zala ba millionnaire
C'est quoi qu'on peut se tomber sur 100 000 à pamba. A fongolo mayele. De balola yo. Comme un millionnaire. 500, 600 000 à pamba. 500, 600 000. A fongolo mayele e balola yo. C'est que si yo vandi kobi de quoi nzamba pesa ngambon oyo. Nalia. Ate si nzamba pesa nga. Ou kufa pauvre. Ipambole utaka nzambe pesa ka bozui. Oui. Mais. Kouvanda le quoi magicien ta? Travailler. Ozana nini? Ya muki ozana ngo wana yuzo moneza muki. Muki te. Moi sur ABC prophète Élisée, nakana uil mora muki etikali na ndako. Uil la muki yango le memaki miracle. Tout longola ba faux raisonnement. Ya kovanda kaka. Munusu azo vanda ozela kaka yaya pambulama. Leka pambulama. Mama pambulama. Noka pambulama. Obongo yo moko. Ako mwana mbongo asunga ngai bongo yo moko. Ako mwana mbongo nzamba kanyi motema na ye. Nzamba ebokanga motema bato. Okumo yina akabaka tete nzamba bite. Yimu po comprendre ta yiba te. Te, longa a faux raisonnement. Telema. Tuna nzambe. Na nzela ni nakende. Bamsu ba makasi na business, bamsu ba makasi na musala. Netinga na makasi na business yanga. Naza entrepreneur na compagnie nanga. MG Star Boutique na raison na revakate vi nanga mobimba na sala na compagnie ya mutu non. Na revaka nazala business woman. Alors na banda na nini na MG Star Boutique marque bilamba. Nzamba pesa ki vision mususu tokota nango. Ozana nini? Ozana lilo ki mutema bebe ekoma ebele. Muta vande osa lelo côté mais ayo que le muto osa lelo côté mutema mabe. Te. Telema. Bondelo telemo kei. Nzamba accompagné. Là Moïse alexaki kan nzete na zanango akendela Moïse. Ba miracle o elanda ki Moïse tamso mo ebaki te ke elande bon. Là robana makamsusu au monde vraiment ça difficile. Mais ba miracle et compagnon et moi lobiango si on naturel et compagnon et au monde na loboko ensemble. Au monde na loboko ensemble. Kovanda calmete. Telema munda. Telema travailler. Telema. Partager vidéo. Mutomo kota musa limbaki. Eloko facile les alaraté. Moïse là kena ko bisaba na Israël. Ayebaki te kena ka ozoba to mbele ka seka keika la kisika nyoka ne silité. Fallait na mpenza à l'équipe pena batamo kota musa enzambe. Yo baki kasi tamso ko po lemba. Okukuta ba ku. Mambe belé mais ko lemba te. Tala ba histoire bateau bazwa ba avançant na vie ba iPhone bo sal to sal la lelo to komo gangela so telle histoire na ye on dit mate place so azana place so azala a wutina place so komi lelo e akalika molende o biso to lobaka na lingala molende saka molende o koma nao nzamba na kanayo. Merci wanezaki sister MG. Partagez vidéo, likez, s'abonner massivement et ça abisso bien. Tokuta sur la semana émission na bisoto sur la Bible. Matéa na bisoto sur la Bible, émission na bisoto sur la Bible. Vraiment nzambe apambola bino. Dans la fondation Hand of Grace Kalaté. Tout le monde a activité hein. Hand of Grace donc la main de grâce. Hand of Grace le beau kolangolo. Donc beau s'abonner pour ton besoin de aider banana biso ba femme veuve bo s'abonner vraiment massivement et ça biso bien. Merci Nzamba pambola bino. Bye bye.